Breaking news, tozali bongo na Sentinel TV. Puis bozolanda biso live na Softskins TV, télévision ezomettre à partir à Canada. Alors, breaking news ezali basangwa Congo otomemela bino chaque jour na Sentinel TV. Oyo ezali kolobela makambo mboka, ezali kopesa bino réveil matinal et tout petit déjeuner. Et puis ça a bino breaking news et puis ça a bino parole de révélation avec Proverbe 30-30. Alors breaking news à l'élo, actualité ezali toujours côté à Kinshasa. Et si kanini tomoni l'écuménisme, c'est la tour de Babel. Dieu n'est pas dans l'écuménisme et la pluie a nettoyé tous les pactes de magiciens et des sorciers, de pasteurs francs-maçons que Kabila a monnayé, c'est-à-dire l'a acheté moyennant 50 000 ou 100 000 pour qu'ils viennent avec leurs fidèles. Donc, même la pluie ne veut plus de Kanambe. Donc, même la nature ne veut plus de Kanambe. Donc, ils allaient grave. La nature, Bible lobby que la nature puisse vous enseigner. Mais à tout ce moment, nature et boyi Kanambe. Nature et boyi qu'on s'associe à Kanambe, c'est-à-dire Makambu Eza et Yamazoto. Wane Zalika, le premier épisode, parce que Kabila a teti, n'a pas tourné, baza teti. Wane zali mbula mutebengani bango na stade o etikali e kozala ba kake pe kozala ba produire pour Kabila ibaki na Congo ezali mabele ya ba Congolais ezali mabele ya Nzambe nengale moloto lobaki totia Congo ezala Jésus-Christ azalaka roi ya Congo donc ezali ya koyinda na ebite Kabila zokate akomona bilembo ke Nzambe azana côté à peuple. Ba pasteur franc-maçon, ba pasteur sataniste, ba pasteur incivique na ba pasteur oyo ba yebi Nzambe te bazoko saye mais akomona bilembo ke peuple na Nzambe babalana baza côté moko. Na ebite lobby ekozala journée au bobengaka 8 mars, journée de la femme. Est-ce que na Congo o ezali capitale ya viol? Est-ce que moi si ya Congo akoki ko fêter journée de la femme? Na Congo, tous en basi baza violé, chosifié, bana 11 ans basi bazo sa déjà kindumba, Kabila na ba Rwandais na bazo boma bazo violé, docteur Mukenge babengi réparateur ya basi au Kabila na système na bazo violé. Alors eko kamusanga lobina mona ba maman a PPRD, ba maman kimbangiste, ba maman o baza envoûté, ba bimana balabala basa la fête ya kolobake. Basi, journée de la femme, journée bon amour. Normalement, la journée le 8 mars, ceux qui opposition, ils ont qui opposition en solo, ils ont journée, bah maman faut pas lela, bah maman faut pas la tabasak, bah bimana ambassade, bah lela, bah ils journée mo bah maman pas no lela na ambassade, na ba kwenyo so Kinshasa ba bimi, bazo lela ke bazo violer bango. Mais bo limbisanga tellement ba envoûté, na ba incivique baza épilé. Et en moni basi bakobima pour balobaki bazo fêter journée de la femme. Moi si aza chosifié, moi si aza violé, moi si aza na respecté na Congo, en tout cas, bo épargner ma maman na biso na journée de la femme. Tala moi si mususu na Kombo il y a Ange Lukiana, Marie-Ange Lukiana, o azali moi si oyo azali ko mona ba violé zo sala na Congo. Ou azali koyeba makambo nyonso to Kabila azosala plus de 12 millions de Congolais tués, massacrés. Mais à tiers restaurant na Malaika ou ezali na côté ya Itex Africa na Kitambo kuna esika wapi ba pasteur nyonso ba musicien ba politicien na ba faux politiciens parce que ndobe na mbongo ya opération Umela. Alors ba monaki Patrice Ngoyi Mosoto na Verkis Kiamangana Blaise Bula na Tambolo Koki, Mutombo, Mukuna, Emenkanu, Denilesi, Walesa, Caleb, Sai, bakende ikozwa mbongo. Oyo za ba liste oyo nga na moni na manda chante oyo succès sila ba yebisi biso ke akoyemba po na dialogue. Na yebi ko tuté soki manda chante za na muto yoka susu banzembo na ye. Normalement, il fallait akende ko beta tana ba folklore tété la côté kuna voix na iko yokana. Mais ezali bato oyo bazu ba mbongo pour na kosala opération Umela. Alors tolobi que ba église des sommeils et sengeli to yebisa ba famille na so baza na Kinshasa ba bima na ba église nyonso oyo ba pasteur na bango ba monana ki na journée na stade parce que
bazali ba franc-maçon, bazali ba sataniste, ba omema bato esika moko te. Alors ba massacre érigé en mode de fonctionnement à l'est, gouvernement tout ya monde ezali na mission ya ko garantir sécurité na territoire na ye, mais Kabila na ba pasteur na ye, na gouvernement na ye, bazo semer zizani, bazo semer terreur, bazo boma pe bazo nyokola ba congolais ezali mawa mingi. Zakle aza vraiment na liboma, aza pe na problème ya harmonie ya ba couleur, azanga allure pe azanga respect ya ba couleur. Ngombe sans allure botala asali vidéo moko abimi lokanga na cravate ya rouge, chemise action couleur nini. Il faut web sa Zakle que soko lati bongo obimi lokola minzo na makambo kolata Rolex à 3 couleurs te. Alors eza passe mingi pona ye, ekomi trop tard, mais babuzo banyo surtout azo sala aza journaliste oyo toyebi nde to aussi sanaye. L'incivique collabo Kanyama arrêté et mis en résidence surveillée. Est-ce que esilisi massacre na est esilisi bato bakufa na Congo, ba congolais baza chosifié, bazali groupe bazali bongo coupir na prison ya Makala. Donc Kanyama Mende et les autres malades bazana bango kaka ba incivique bazoba o Kabila zo utilisé parce que Kabila azoboma ba congolais na poison, azoboma bango so ke na ba morgue oke wa pomona bazobimisa ba congolais mipiku ba kufi ba oke nokunda kende na cimetière ya ba cimetière ya Kitambo, cimetière ya Kimbanseke, cimetière ya Maluku okuta na butu ba kendo kubwaka bibembe to ebite ba kufela ka wapi na fleuve Zaïre kutu n'en parlons pas. Ba Kimbangiste Kabila azokosa bango ki akotela bango courant ya mwana bazosala ba aventure wana, mais sengeli ba yebate Kabila akosi bango pe kimbangisme tokokangaka église wana tokochange yango kombo ekokoma centre ya rééducation ya bashege na bato oyo baresir te na vie. Eza soni mutu lokola Francis Kalombo après avoir kosala baventure tout asali na Congo aleka na TV5 po alobela Congo ezali mawa mingi pe mawa mingi mpona biso na Congo. Pour les États-Unis, élection na RDC ekosalama kaka na 2016 Kabila biliaki bikoki, il doit dégager. L'Allemagne na côté na ye ezeko invité ba Congolais ba chasser Kabila pe ba organiser l'élection sans ye. La messe de Joseph Kabila rejetée par Dieu, une grande pluie a chassé les démons de l'occultisme. Donc ezalaki mawamingi na Congo kuna na stade mawamingi bazo kosa ke mvula ezali bénédiction, mvula ezaka bénédiction sozo sa bilanga. Soki ko bala mbule beti sozo ke luka musala mbule beti o raté musala eza malédiction. Dobo ba ko expliquer makambo ndenge la parce que bino ba congolais musala na bino ko bombaka ko kosaka makambo ko koselaka peuple pe ko kosela nzambe makambo. Alors félicitations na ba combattants na côté à Belgique ba frappé très fort na Bruxelles pe na Anvers je crois. Lumbe ba pasteur sataniste ya Kabila moko na kombo ya mama 100 jours ou aza impidique akanga mobala bato Isabelle akanga ya botola ya libala pe azo vivre na impidicité akosaka bato bakota jeûne prière ya 100 jours et pourtant ye moko azolia mama moko impidique oyo ayaki na poto ba combattant ba boyi ateya pe félicitations na ba congolais lisusu na côté ya Belgique kaka bakendeki kokutana na chor ya walo mutsenga bakiteli ye bapesi ordre akita au nom de Jésus. Monsieur comme asalelaka Jésus te asalelaka Satan aboyi kotempere pe baboyaki ateya pe police akoyaki je crois boza nango na bandako na bino bavideo oyo ezotambola mikolo nyonso. Donc félicitations na congolais nyonso. Na Kinshasa lisusu félicitations na Jacques Ndala oyo azali premier journaliste et combattant na Kinshasa alongwe na parti politique ya Mende pe azui courage na Kinshasa alobeli Kamila il faut à dégager à kende po mandat na esili. Ba sango kaka ya Kinshasa les léopards féminins ba zali éliminé pour bazangi babiye ya kokendo représenter Congo na Nigeria. Quelle soni. Mais c'est Freddy Matungulu oyo a travaillé na Kabila démissionnaka. Est-ce que azali l'homme à l'auteur pour les Congo de demain parce que aye na idéologie na ye alobi na 2016 il faut gérer les Congo autrement. Est-ce que Freddy Matungulu est-il l'homme à l'auteur? L'avenir nous donnera raison. Butu Kabila azo
kobwa kaka bibembe na cimetière ya Kimbakumba na Kimbanseke, donc butu Kabila azobwa kaka bibembe kuna, donc eza mawa mingi. Sai fiston sai azoganga azotonga bandako azokaba ba voiture. Nzoka sai azalaka makangu ya Jeannette Kabila, ndako azotonga bambongo nyonso tu Kabila. Jeannette wana akanga sai akomisa ye mwasi na nko, parce que Jeannette nde aviolaka mibali, abotolaka mibali, akanga bango mikolo oyo. Après avoir violé kisa Félix Wazekwa, aye sikoyo kobwaka nyonso tu pa sai azali bongo kobima na ye, baza na ye, baza vraiment na nuit de miel bango mibale ezopesa kitoko, yango moni sai azotia monoko. Mais loko sai fiston azobosana ke kala mingi te bakotie le poison, bandako wana ba piscine azotonga akotika kozwa même temps kolala kuna te, ezali mawa mingi. Internet ezali esika batu ya misala mabe, ba avocat du diable bazo distraire pe kopengwisa bandimi mingi. Alors mama Sand jour azali moko ya bato ya détruire mingi, ezali mawa mingi na masolo nyonso tu ndenge ezoleka. Combattant nyonso bokeba na basi nyonso oyo bazo approcher bino, baza bandoki baye kokwesa ba combattant pour combat esila. Do Kabila a engagé bana basi ebele, ba Jezabel apesi bango mbongo pour ba séduire ba combattant. Alors ceux qui ont moni que vous avez le plus beau ou bien le plus grand sapeur, moi c'est approché à lingi yo lingi yebango liwa ekomemayo. Na côté ya lead tozopesa merci mingi na salon Zénith chez Rambo. Merci pour notre soutien, na moni soutien vraiment na sepeli mingi, vraiment nzamba pa mola bino ba côté kuna. Merci pour notre soutien. Mikolo basi na bango moko bakoya kopesa ba témoignage ya misala na bango ya mabe. Félicitations na mwasi ya Emenkano oyo abimisi kindumba pe bizaleli mabe ya mwasi ya mobali na ye Emenkano. Alors pour na kosukisa l'air na yaka na breaking news, na yaka koloba ba vérité, na yaka kokebisa, na yaka pe ko fungola batu miso. Alors lekes asengaki ngai na leka na émission na ye na boy pe na yebisi ki faut leka na délivrance, parce que aza na problème ba botola ye mwasi na pire master na ye Nunes pe apekisa ya mona rabana. Alors asengaki ngai na chai poa na chai pe poa tango na boy be émission wana pe na yebisi bien que tout ça la émission a été parce qu'il faut aller na délivrance, parce qu'il y a yoksa ki biso soni ya kokoma garde corps ya kisa ya nkosi kibota pe lisusu na yebisa ki mwasi na bonde la makasi, parce que ce qui a continué makambo ya zo sala akolia boloko soko moni mutu azali bois noir azotia choko, c'est-à-dire aza complexé amoni ki azobima kitoko te pona epo abima kitoko, il faut akoma kotia choko. Pe lisusu nalobaki ete nazokende Paris, Bruxelles, Allemagne, les caisses lokola mesana azana ni na ya ba garde corps a contacté ngai pour accompagner nga salaire à malungu kozala. Ezali breaking news, Kabila, même la nature ne veut pas de lui. Breaking news en direct à Manchester. Nalobara bien breaking news en direct à Manchester. Avant na ya kovanda na Manchester na vanda na Londres. Nalongwa Londres pour na mona ki esprit za na Londres. Les esprits à bateau mingi, à part bateau bauta ngambo, ou bauta bapoto musu baya ko bongisa, mais bateau bauta Afrique directement à Londres, ba même village na Londres. Yango moni na boya ko fana na Londres, na Angleterre pour le moment, ils allaient Manchester, ils ont attiré bateau parce que modernité, il y a science et banda awa révolution science et banda na Manchester, train liboso basala na Manchester. Ville moko makasi ya kitoko eza Manchester, eza na deux clubs ya football, Manchester City na Manchester United, ezo attiré bato puis eza na proverbe 30 na monde entier na diaspora makanis na bango lobiko na bango eza na Manchester. Donc Manchester ndeza capitale ya Londres siko biso to vanda na ba grande ville ba Paris ba Berlin to mona ke na ba capitale bato belé ba sopa boule ba welisa ya moto kita to vanda na ba province protocole sa boule to vanda sa idéologie. Alors, donc, Bozolanda, breaking news en direct à Manchester avec Proverbe 30-30. Vraiment, tous allez les sengo. Kabila, même nature, t'es boyi. Breaking news! Na Congo, tous en basi baza violé, chosifié. Bana 11 ans basi bazo sa déjà kindumba. Kabila, naba Rwandais na bazo boma bazo violé. Docteur Mukenge babengi réparateur ya basi au Kabila.
na système na bazo violé. Alors ekokamusanga lobi na mona ba mama ya PPRD, ba mama kimbangiste, ba mama o baza envoûté, ba bimana balabala basa la fête ya kolobake basi journée de la femme, journée bon amour. Normalement ba journée lokola le 8 mars, ce qui opposition ezalaki opposition en solo, eza journée ba mama fo ba lela. Ba mama fo ba lata ba sac, ba bimana ba ambassade ba lela. Ba eza journée mo ba mama ba no lela na ba ambassade na ba kwenyo so Kinshasa ba bimi bazo lela ke bazo violer bango. Mais bo limbisanga tellement ba envoûté na ba incivique baza épilé. Et en moni basi bakobima pour baloba ke bazo fêter journée de la femme. Moi si aza chosifié, moi si aza violé, moi si aza na respecté na Congo, en tout cas bo épargner ba maman na biso na journée de la femme. Tala moi si mususu na kombo ya Ange Lukiana, Marie-Ange Lukiana, oyo azali mwasi oyo azali komona ba viol ezosala na Congo, oyo azali koyeba makambo nyonso to Kabila azosala plus de 12 millions de Congolais tués, massacrés, mais atie restaurant na Malaika oyo ezali na côté ya Itex Africa na Kitambo kuna, esika wapi ba pasteur nyonso, ba musicien, ba politicien na ba faux politiciens bazoki ndobenda mbongo ya opération Oumela. Alors bamonaki Patrice Ngoyi Mosoto na Verkis Kiamangana, Blaise Boula na Tambo Koki, Mutombo, Mukuna, Emenkanu, Denis Lesi, Walesa, Caleb, Sai bakende ikozwa mbongo. Oyo za ba liste oyo ngana moni na manda chante oyo succès sila ba yebisi biso ke akoyemba pona dialogue. Na yebi ko tuté soki manda chante za na muto yoka susu banzembo na ye. Normalement il fallait akende ko beta tana ba folklore tété la côté kuna voix na ko yokana. Mais zali breaking news tozali bongo na Sentinel TV pe bozola na biso live na Softskins TV, télévision emettre à partir à Canada. Alors breaking news ezali basangwa Congo otomemela bino chaque jour na Sentinel TV oyo ezali kolobela makambo mboka, ezali kopesa bino réveil matinal tout petit déjeuner et puis ça a bino breaking news et puis ça a bino parole de révélation avec Proverbe 30-30. Alors breaking news alelo actualité ezali toujours côté à Kinshasa et sikanini tomoni l'écuménisme, c'est la tour de Babel. Dieu n'est pas dans l'écuménisme et la pluie a nettoyé tous les pactes de magiciens et des sorciers, de pasteurs francs-maçons que Kabila a monnayé, c'est-à-dire l'a acheté moyennant 50 000 ou 100 000 pour qu'ils viennent avec leurs fidèles. Donc même la pluie ne veut plus de Kanambe, donc même la nature ne veut plus de Kanambe. Donc ils allaient grave na nature, Bible le dit que la nature puisse vous enseigner, mais à tout ce moment nature et boyi Kanambe, nature et boyi qu'on s'associe na Kanambe, c'est-à-dire makambu eza ya mazoto. Wane ezali kaka premier épisode parce que Kabila aza teti na batunaye baza teti, wane ezali mbula mutebengani bango na stade o etikali ekozala bakake pe ekozala ba produire pour Kabila ebaki na Congo, ezali mabele ya ba Congolais, ezali mabele ya Nzambe nengale moloto lobaki totia Congo ezala Jésus-Christ azalaka roi ya Congo. Donc ezali ya koyinda. Na ebite Kabila zokate akomona bilembo ke Nzambe azana côté à peuple. Ba pasteur franc-maçon, ba pasteur sataniste, ba pasteur incivique na ba pasteur oyo ba yebi Nzambe te bazokosa ye, mais akomona bilembo ke peuple na Nzambe babalana baza côté moko. Na ebite lobby ekozala journée au bobengaka 8 mars, journée de la femme. Est-ce que na Congo o ezali capitale ya viol, est-ce que moi si ya Congo akoki ko fêter journée de la femme? Bango pe kibangisme to kokangaka église wana to changer ngo kombo et comme centre éducation ya rééducation ya ba chege na batu o ba resirte na vie. Eza soni mutloko la Francis Kalombo après avoir kosala ba aventure tout asali na Congo aleka na TV5 pour le na Congo. Ezali mawamingi pe mawamingi pour na Congo. Pour les États-Unis, élection na RDC et Kosalama, kaka na 2016, Kabila Biliaki Bikoki, il doit dégager. L'Allemagne, na côté na ils ont invité les Congolais, ba chasser Kabila, puis ba organiser l'élection sans y.
La messe de Joseph Kabila rejetée par Dieu, une grande pluie a chassé les démons de l'occultisme. Donc, ezalaki mawamingi na Congo, kuna na stade mawamingi. Bazo kosa ke mvula ezali bénédiction. Mvula ezalaka bénédiction sozo sa bilanga. Soki kobala mbule beti, sozo ke luka musala mbule beti orate musala eza malédiction. Dobo ba ko expliquer makambo ndenge la parce que bino ba congolais musala na bino ko bombaka ko kosaka makambo, ko koselaka peuple pe ko kosela nzambe makambo. Alors félicitations na ba combattant na côté à Belgique ba frappé très fort na Bruxelles pe na Anvers je crois. Lumbe ba pasteur sataniste ya Kabila moko na kombo ya mama 100 jours oaza impidique akanga mobala bato Isabelle akanga ya botola libala pe azo vivre une impudicité akosaka bato bakota jeûne et prière ya 100 jours et pourtant ye moko azolia mama moko impidique oyo ayaki na poto ba combattant ba boyi ateya pe félicitations na ba congolais lisusu na côté ya Belgique kaka bakendeki kokutana na chor ya Walo Mutsenga bakiteli ba pesi ordre akita au nom de Jésus. Monsieur, comme à saler la Jésus, à saler la Satan, à boy ko tempéré, pe ba boya ki ateya, pe police akoya ki je crois, bozanango na banda kuna bino ba vidéo o izotambola mikolo nyonso. Donc félicitations na Congolais nyonso. Na Kinshasa, sous félicitations na Jacques Ndala, oyo azali premier journaliste et combattant na Kinshasa, alongwe na parti politique ya Mende, pe azui courage na Kinshasa lobeli Kamila, il faut à dégager à kende po mandat na to oyo, bazui ba mbongo pour na kosala opération Oumela. Alors tolobi que ba église des sommeils et c'est mérité que ça va famille na bazana Kinshasa ba bima na ba église nyonso oyo ba pasteur na bango ba monana ki na journée na stade parce que bazali ba franc-maçon bazali ba sataniste ba mema bato sika mogote. Alors ba massacre érigé en mode de fonctionnement à l'est. Gouvernement tout ya monde ezali na mission ya ko garantir sécurité na territoire naye mais Kabila na ba pasteur naye na gouvernement naye bazo semer zizani bazo semer terreur bazo boma pe bazo nyokola ba congolais ezali mawamini Zakle aza vraiment na liboma aza pe na problème ya harmonie ya ba couleur azanga allure pe azanga respect ya ba couleur Ngombe sans allure, bota la sali vidéo moko abimi nganga cravate ya rouge, chemise action couleur nini. Il faut web ça zakre que soko lati bongo obimi lokola minzo na makambo kolata Rolex à 3 couleurs te. Alors ils a pas mingi pona ye, et comme trop tard mais babzo ba surtout azo sala aza journaliste oyo to ebinde to aussi sanaye. L'incivique collabo Kanyama arrêté et mis en résidence surveillée. Est-ce que Essilisi massacre na Est Essilisi batuba kufana Congo, ba Congolais baza chosifié, bazali groupe bazali bongo coupir na prison ya Makala, donc Kanyama Mende et les autres malades baza na bango kaka ba incivique bazoba ou Kabila zo utilisé parce que Kabila zo boma ba Congolais na poison azo boma bango so ke na ba morgue o ke pour moi bazo bimisa ba Congolais mi pico ba kufi ba okendo kunda kende na cimetière ya ba cimetière ya Kitambo cimetière ya Kimbanseke cimetière ya Maluku okuta na butu ba kendo kubwaka bibembe to ebite ba kufela ka wapi na fleuve Zaïre kutu n'en parlons pas ba Kimbangiste Kabila azo kosa bango ki akotela bango courant ya mwana bazo sala ba aventure wana mais sengeli ba yebate Kabila akosi ba esili ba sango kaka ya Kinshasa les léopards féminins ba zali éliminé pour bazangi ba billet ya kokendo représenter Congo na Nigeria quelle soni mais c'est Freddy Matungulu oyo a travaillé ka na Kabila démissionnaka est-ce que azali l'homme à l'auteur pour les Congo de demain parce que aye na idéologie na ye alobi na 2016 il faut gérer les Congo autrement est-ce que Freddy Matungulu est-il l'homme à l'auteur? L'avenir nous donnera raison. Butu Kabila azo kubwaka ka bibembe na cimetière ya Kimbakumba na Kimbanseke donc Butu Kabila azo bwaka ka bibembe kuna donc eza mawaming. Sai fiston sai azo ganga azo tonga bandako azo kaba ba voiture nzoka sai azalaka makangu ya Jeannette Kabila
ndako azotonga bambongo nyonso tu Kabila Jeannette wana akanga saisa ya komisa ye mwasi na nko parce que Jeannette nde aviolaka mibali abotolaka mibali akanga bango mikolo oyo après avoir ko violé kisa Félix Wazekwa aye sikoyo kobwaka nyonso tu pa saisai azali bongo kobima na ye baza na ye baza vraiment na nuit de miel bango mibale ezopesa kitoko yango moni saisa azotia monoko mais loko saisai fiston azobosana ke kala mingi te bakotie le poison bandako wana bapiscine azotonga akotika kozwa même temps kolala kuna te ezali mawa mingi internet ezali esika bato ya misala mabe avocat du diable bazo distraire pe kopengwisa bandimi mingi. Alors mama San jour azali moko ya bato ya détruire mingi ezali mawa mingi na masolo nyonso tu ndenge ezoleka combattant nyonso bokeba na basi nyonso oyo bazo approcher bino baza bandoki baye kokweyisa bacombattant pour combat esila do Kabila a engagé bana basi epele ba Jezabel apesi bango mbongo pour baséduire bacombattant. Alors ceux qui ont montré que vous avez le plus beau ou bien le plus grand sapeur, moi c'est approché à lingi yo lingi yebango liwa ekomemayo. Na côté ya lead tozopesa merci mingi na salon Zénith chez Rambo. Merci pour na